Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Nakata chaîne Nabino Bayoka News Télévision. Bayoka News Télévision, chaîne OEP Sarabino. Toujours information sur la réalité à Kinshasa. Sur Bamakano, c'est le cas. Niveau à Kinshasa particulièrement, na Congo en général. Donc les locaux alors sur terrain, quand on est le baramaël et na maël et topé saramaël, l'ingénieur Babou la foudre Kaba sous derrière les images, na Junior Gaboua de la presse humble serviteur Nabino, tout ça Saka maël et pour Norpé Sarabino, bah information sur Bamakam et Salamara, na niveau ya Kinshasa awa. Les locaux est tout quoi ya sur terrain, na côté la télé-réalité la biso, binomo bomo na déjà ils ont lobaté na simalangai, toza na kati particulièrement ya quand Luka. Quand Luka ils ont na kati ngale mabal bino bat boza libanda bino bat bolanda biso libanda boyebi déjà quand Luka j'espère bien que boyebi quand Luka oyo kabwani na mai oyo oyo kaboli ngambu ya bondal na ya quand Luka lelo esika oyo ezalaki to wana retrouver pont ezalaki to wana retrouver koto ezalaki na bandeko o bando beta pe moi bazelu bando sa pe moi ba misala na bango mais lelo to remarquer que non niveau ya salité mati salité ngopé c'est beau remarquer bien salité ça ba plastique. Ma plastique chaque jour to beta ba masolo sur ma plastique ma compagnie ya bandien eye ebelé et comme le chat salité na kati ya mboka vous remarquez bien la plupart ba salité eza ba plastique. Donc je pense que le gouvernement na bino ba konzo bolanda biso to beta toujours c'était to lembate poto ya bat ba lo ba que non bato baleka mais solution mon raté mais biso la compte ka Bayoka News Télévision auto pesa rabino toujours ba information to ya ka to beta ka c'était pour te boko ka luka solution pour na bande ko na biso o pe baza ba congolais o pe baza na droit ya ko vivre mieux na kati mboka na bango nde yango to sala effort tout ya ko informer bino ba internaute na biso ba abonné na biso na bino ba diaspora o bolanda biso na partout de Libanda. Donc déjà je profite de saluer déjà bato bazara na biso o ba compagnie na biso je vois déjà Risotto pour l'écologie. Je ne t'oublie pas, toi on t'appelle Maître Hervé Kapoukou. Toi on t'appelle la magistrate de sa fonction. On l'appelle David Cœur Davinao. Salutations à toi. Donc nous avons vraiment la carte à Luka na banda de Sike Kabouani pour na kobeta moi ba solo sur ce qui concerne Mai Oyo. Mai Oyo comme Tungisa. Mai Oyo Kangina Nzela. Pour attendre retrouver pont j'ai bon on a bien bandeko. Tout le monde bandeko na biso bazana na niveau ya pont. Ba pour na aider Karabandeko. Parce que ceux qui battent les moyens, il faut battre les cannes, il faut tenir à des mains, il faut tenir. Donc, bandeko, bomoni kuna, basala moi système na bon, batia moi babaya na bango, pour nous permettre à peine bandeko, basa ba kuka ukati ça, ba kuka pe ko kende na bamisa na bango. Moi pour na bandeko tellement que ça babaya, batia wana, il faut quand même moi quelque chose pour permettre ba on peut basani, ba vivre neto ba kana katsa kukin a kala ingangu, kala technique. To mettre ba solo na bandeko na biso. Bokoye baba problème oyo ba mona na niveau ya quand Luka awa bokoye ba pe ba makam oyo tungisa bon pote bino gouvernement pote bino ba konzi oh lelo to ki détournement lobi to ki que non mbongo bimaki ba mbongo wana je pense que bokoyi pe goya ba député oyo bino to voter bino on dit bien le pouvoir du peuple par les peuples car le peuple oyo pesa yo bokonzi wana. Je pense que tant que beaucoup m'a rappelé à niveau là, beaucoup rappelé au tal rappelé bien sûr, bon le barak non, Bamatissa Bambou. Bien sûr, bon le barak non, détournement oui. Mais bon va détournement, les gens bon ça ça va ndeko.
Bambongo détournement, je pense que ça mbongo ya salande ba pont awa. Ah tout le monde va ça ba ndeko na biso ba frère congolais. Oh bango moko ba zuba initiative na bango. Pona ko salisa bandeko na bango pe ba ko katisa. Ba chez moi libana compte ka kala ingangu, kala technique. Donc tout le ba mingi te, toza sur terrain, boyo ka ba réalité o esalema. Ah, pe pas si ya mai les sous a to remarquer que pas si ya mai ezali. Bandeko ba onyo ko mana mam o etali mai. Bandeko zo ki no sela mai à forage. Le lo la Kinshasa ça bomba te. To komika na système ya mai à forage partout, tina ville, mai à forage est côté. Pourquoi? Je pense que SNEL, Régie des eaux, faut qu'on servir clientèle na bango très bien pour clientèle et à servir. Je pense que ceux qui les lots courant exaté, ceux qui ont sécurité au matin le jour au jour, c'est parce que courant exaté. Ceux qui les lots bandeko, parce que kutana ba phénomène ba kuna, parce que ba muinda exaté, éclairage exaté. Boluka solution gouvernement tombé a toujours c'était les locaux na compte sur terrain to rozoya ko so la bandeko. Bon on a bien déjà engoulement au toza vraiment na carte kaluka o benga état major. État major na carte kaluka to beta masolo na bango ça vraiment pas si. Je pense que le gouvernement bon neka koluka solution sur ba makam o l'état li. Je pense que c'est beau curé awa. Bazongi pas député. Bavotara bino pour les lobos ça ni bosunga biso. Les lobos zo lobela biso te. Botala kaya bandeko. Botala kaya bandeko. Oh je pense que to kotambola kana me continuer to mesana ka kotambola na caméra na biso to komeka ko solo la na bandeko ba komeka ko pesa ba eyano ba mitu eyano na bango na ba mituna oyo to kozala ya ko poser bango donc restez déjà branchés sur notre chaîne Bayoka News Télévision toujours na compte à télé réalité. Restons ensemble avec nous. Je suis souka. Banya ko jolobi. On vit des abats. Quel sert pour la maille? C'est quand vous filmez ba ya wana. On vit des abats. Papa, dans le bible, ne bon filmer qu'à cette kaluka. Maille, passe, courant, passe. Biso bakuna ba koma okale biso kaka. So bakale biso babote biso biloko nyonso. So to osuka ndeni na mbuka. Ah la police là. La police est arrêtée na ba police na compte. Bango na bakuna bakoma eloko moko. Madame kutu bakuti mwasa zo na mobali bakangi. Mais bakuna bakanga bango te. Au contraire kutu mwana muke azo kende ko lukambo ba obotola mwana na mbongo na bango ba zo mbongo na ba osalela ngo. Kaka ne sika o na ba soda bandal. Na biso akaluka ba ndenge moko pa. Vous commencez pas à l'année. Ah ouais, au sale. Merci maman. Bayoka News Télévision, na compte ka banquette abiso les lotos se retrouver na Ngaliema, particulièrement na kati ya Kanluka. Kanluka eza o ekabwani na commune ya Bandal, y compris il peut comprendre vraiment toi na kati ya télé-réalité tout ça vraiment en plein terrain quand on est tout le bar toujours Maël na Maël pe Sarah Maël l'ingénieur Babou Kabasu toujours na Sima, il y a image na Junior Gabon. Tozo souffrir mai ezate batiaka batio mai ezalaka obimaka mebande kangam ekatana ti lelo makambo nzele mai ezalaka te o terrasse basala prince makadam pont eza na sekuna wana eza po aye moko mokonzi ya mboka ayo bazosala mai eza te kurana na mai tozala na mai lisusu te bawana facture mai tozala na mai lisusu te tofuta facture te po tozala na mai lisusu te courant kutu mabato bokomona le mosusu mwa courant na kutu ntongo soki etani courant eza te mai ezalaka te tokoma ovivre lokola na mboka sa mai tokomamela mai ya mabulu ya forage kaka baveni awa batete baforage kaka po tozwaka mai baotekela biso bido moko 200 bido moko 200 ya 25 litres moko 200 kantine moko 100 fois wana mai te tosufri na mai awa na kaluka biso toana mai te awa na quartier na kaluka awa mai eza te
merci maman. Papa, tu souffres, maï passe. Et comment vous m'avez bazokata bamama bazopasola bakantine na bakulu na pona nini kokeluka mai pasi biso tozala mpe na bana basi teta tozonyoka tane ete boye na sundola ebloka naki koluka mai mama député te bazali na bango bayaka te bango lokwa topesa bango bavoi bazwi na bango bapesi biso mokongo bazolanda te ke biso toya na mai te bazwa na bango bakenda na bango mai eza te eloko te bakanisaka biso na eloko moko te tozobima tookende libanda kotoka bamai ba 3 heures okutana bakuluna bakangi yo babotoli babido oya kozonga moko opamba alobaka eloko te ayaka pe te tomonaka bango te toyebi ye te tomonaka ye te ozomona aza te soki opesi ye mosala akei libela ere opesi ye mosala yo okomi enemi na ye badepute opesi bango mosala opesi voi na yo abimi mokonzi seke voi na opesi mbongo ya famille na ye yo peuple oni okwami abosani biso mbala oyo oyebi te donc tout avancé kaka là babuka bas sous la foudre tobetaka bato sur ce qui concerne courant na mai na niveau ya quand luka pas ses alliés mama courant na mai bino bakondition na obo votaka bino wana tolobaka tolembaka te tolobaka tobetaka c'était mais je pense que mbalo na ebité ce boya suko senga ba voix obo pesaki bino parce que na mama boye eza passe eza pasi bako baza bape bacongolais ndeti mutu nyonso baza mpe na droit ya kovivre mieux na kati ya mboka na bango donc okobaka na bainterview na kota chaîne na biso bayoka news télévision oyo emesana toujours kopesaka bino bainformation sur les réalités ya Kinshasa tokoba en collaboration na babuka baso totambola tomeka kosola na baintervenant par rapport ya makambo oyo etali courant na mai bato bakoma osela troka forage est-ce que kana kati ya mokili yango toza mpe kaka na fleuve awa toza na baebale awa ndeni population kosela mai ya forage tokoba bonjour mama par rapport à l'autre la kati ya kaluka par rapport ya bino bokutanaka nango awa koloba mai courant insécurité mpena eza te kone toza soki okei okomi na mai donc foluka bato bakati donc biso kuluna eza bitumba te me koyiba sikoyo donc so okei na saki okotika sanga bayibi mai eza pasi tosala mai ya forage mai ya pampe donc fo osomba baopi na bakwe bomela mai epasi courant mpe eza soki eye 0 heure 5 heure ekei donc toza koboma courant na koboma mai femme de nuit donc passe kaka donc mwana po ale foke eluke mai ya opi ameli 5 heures 0 heure 5 heure mai ekei donc eza passe bamama mikolo kwa bavandi bakomomelaka baforage ntango libumu ezosoka okoluka bakisi cher donc bato ya biso ka solubukumesa wana matu nayebi te ya papa nayebi te wana ma yebi te badepute bovota badepute babetaka tour soki bamoni ke élection eye ya bango bandi okota moma oyo bayaka te bango bayebi ke soki élection eye bolingi bovote bango bako bobeta batour mais na minute oyo tomona ata député moko te mais tovotaki baomonana te na bazo ya so solution ezaka problème ma insécurité na problème elo ezoboma so na quartier lobamona yo maya meladi toavancé kaka na kota chaîne na biso boloma bomona keno eza pasi eza bamakambo ya kobeta maboko te tobanolobaka tobetaka se te malgré tobeta se te mato eza bino ya kokangama na batige coton mais tobetaka se te je pense pas que non soki bozasi na courage ya kozonga su po population oyo ebimisaki bino po ekomisa bino baniveau wana evote bino je pense que eza soni na mambo oyo etali courant na mai gouvernement je pense que chef de l'état pour aluka
toke na makambo oyo etali courant na mai parce que congolais ako vivre jamais na mai ya fourrage pendant que tozala bebale tozala bafleuve eza mamort ya kobeta maboko te donc tokobaka na compte ya interview na biso po tokoka koyoka basuggestion ya bandeko na biso oyo baza na niveau ya kanluka par rapport à baproblème oyo ezotungisa bango ya courant ya mai ya fourrage tokobaka rester branché na kati ya chaîne na biso bayoka news télévision oyo epesaka bino toujours bainformation sur baréalité ya Kinshasa nini yango tata biso petolo toza na pasi makasi nzambe ava asala mokili ezalaki mai egale nzambe bongo bato bezanga mai pendant une année est-ce que eza normal kura kutu eza kaka pasi eyaka na delestage mais tomonaka yango mai bande ekatana bakosala nzela bakosala boye mai eza te en tout cas papa tokotomboka mokolo mosusu tokokoma te na régie des eaux tokozwa na babido tokokata na bato ya régie bafacture ekoya par rapport oyo akoya na facture nde ye wana tokokata kombona nga mama mengi alufonsine kapita ya bamama veve mutu oyo akoya na bafacture ya mai na kanluka tokokata ye bamashete boyokaka libela faci azali na baprojet wana ezowumela mpona wapi yango mai eza te wapi batio wapi mai papa l'eau c'est la vie baya na mai forage tata bongo forage yango solo mabende papa forage malai bamibe ya pa moyen l'hôpital pa mbongo ebele kisi eza te tozokufa to ya mortalité ezomata pas même un jour bayekosala badésordre pardon bakuluna oyo bautobisana pas même un jour le ministre Constant Moutamba 570 ok les mêmes journées oyo babimisi bakuluna wana les mêmes journées babandi bitumba babandi na Selemba bayekobundisa bana kambo entre-temps bana kambo bafandi kimia mais ntango bana kambo bakorevendike bakomi kopublie bana kambo baza mais bana Selemba euta na Selemba botango bango babanda biloko wana bapolisier bamonaka bango upa mais ntango bana kambo bakoaplike bino bobandi komona bana kambo neti batuma mabe entre-temps bango bazokoagir na eloko moko est-ce que bourgmestre peut ayebaka bamakambo ele bon on ne sait jamais on ne sait jamais c'est bourgmestre ayebaka li ayebaka po biso kuna tokomaka te toyebi te azalaka informe na bato na ye upa mais biso toyebi ke no tozotala surtout biso twana lelo ya mai ya makili alors toza na bana ntango bino bobandi koyo komenase biso totikaka bana mike toke misala bo de retour toye kokuta ke no bana mike ou soit basalaki ye mabe est ce que nga mokolo mwana wana nakoseka merci ya koloba kosilisa te tika bayebisa bango ntango bazoyebisa bango tika bayebisa bango chaîne na biso bino moko ya la télé-réalité toa sur terrain na kati ya kanluka oyo tobeta vraimen basolo na bandeko bapesa mpe baproblème na basuggestion na bango na makambo oyo ezoleka na niveau ya état oyo tobengi kanluka lelo vraiment sur terrain bino mobomona jusqu'à quand bandeko banoutilize mai ya forage pendant que mai ya forage ya mai maobwe oyo ezopesa su bamaladi bakisi ekomi cher maladi awa hôpital ekoma cher déjà bato baovivre na vie ya pasi comment bobakisa baosuku pasi wana. Je pense que le gouvernement congolais peut mettre sous ma gambetali ma maille. Mouta pomé la maille ya courage te. Mouta azana droit ya kozala na courant. Je pense que pour na ngai compagnie Asnel na régime faut pas kangango. C'est clair. Faut pas créer les biso compagnie musu parce qu'apparemment musala et ça les maté. Donc je pense que toko bakaka to zo interview mandeko faut teto ko sur na kati ya chaîne na biso. Bayoka nous télévision auto senga bino parce que za libanda faut s'abonner pour liker pour partager afin que toko ka couper Sarabino toujours d'informations sur la réalité à Kinshasa en particulier et à RDC en général. Restez branchés.
Ah, tu as un problème, tu as un bandé na kaluka, tu as un problème à maïs à raté. Pour un pas si ma maman au kata, tout le monde a un conjambo kazo c'est la so, nzela ya kaluka na selemba to se peli mais aya na se awa ala ndeso mamoya mai na kura ba mama. Batoka mai na pas si so ba na bandali ba ko toka mai bandali so mbongo ezate to vivre ndenge ni. Il faut que nous puissions se péler, mais nous se péler, nous souffrir, nous souffrir population, nous avons tous à l'aise dans beaucoup de biso. Le gouvernement et l'équipe gouvernement nous souhaiter tous se péler, tous voter, mais le comoko les adhérents députés, faut faire. Mais tu as passé les bino pour moi, va remplacer les points qui du pour on a passé le président, ex-président, qui n'est pas en maille, mais on a président, est-ce point Boukanaki. Point Boukanaki, il y a ma casté, Boukanaki, la première moula, en 2006, c'est Bouki point. Tout ça n'a pas. Si les autres n'ont pas besoin de salaire, on a marqué les 20 ans, tu souffriras maille. Vous savez combien? 20 ans, c'est maille, tu souffriras maille, courant, exaté, passe, n'a pas, Robi Maboué, ou la taboué, ou repassé, exaté, passe. La gente au milieu de bâtiment, au village, tu es dans ça, mais tu as un congolais, tu as botamia. Tu as un passe à maille, courant, n'a pas, oui, qui ça, ça n'est pas mon KTP, tu vivras à mon KT, sécurité, exaté, mon avocat boué, Abimélio. Moi, bambila babimelo bambila babimela na bakuluna basangani ba menacer ba population mais babi ba uta selembao ba e ko menacer ba tout population. La police peut y arrêter intervenir. La police a en retard so ga e boye abeti massa store ba timi a tuza bandia na carrière to sali 20 ans mais to sengi mokonja mboka parti béton aya sala musana enenga zo sa to sepenenga kaluka ekomi ko bonga faveur à partie béton, tout se pédit. Bah bon, ici quand même Kaluka. Kaluka. Quartier 1, quartier 2, ça la pont, tout le monde n'a point à Kamaba et au Salama, et au la Bacha Point, si tout se pédit, mon conjaboka, biso de voter qui est pour mon salande qui toko. Mais biso de ça, supporter à Renaissance, Renaissance, c'est zone bon, mon corps et mon pasteur, mon kunazwe équipe nae, marche en oyo, na kochi. Bama équipe nationale Renaissance qui est liboso de boy mbutumbutu Renaissance est moko avec na pasteur ya munene mboka. OK, merci vraiment. Merci. Oui, déjà, bon, on a vraiment que non, les lots vraiment tout sur le terrain. Quand il y a télé-réalité, na biso, na kati ya quand Luka Otobeni État, tout ça qui est sur le terrain, na quand il y a enquête na biso. Pour nous fournir bien nos informations, il y a des filles au bande de biso ba congolais, basant à niveau il y a quand Luka au babengi babito ya quand Luka bazo subir. Sur le problème d'abord, bino mo bozi yoka, to baxé l'auté, to baka to modifier l'auté, tension et mati. Donc, tension mati glycée mati to bêta ka ba masolo si on y a dans le banc toujours na compte c'est la télé réalité la biso to commis déjà na souka il y a tranche la biso aux télé réalité pour qui ba problème est déranger bango bande ko ba beti li solo sur ce concerne Maï et problème difficile la kati ya état autobéi quand Luka Maï et dérangé bango parce que problème sous ya courant bah ça servi na couranté va bien beaucoup de femmes de nuit vous imaginez va bien une femme de nuit il y a kana botou na moya zala neti vous déjà oyeba on a aussi parlé sur mam etali pont ezai abande ko comme la difficulté en kati ça tout le monde dit bino mo bomoni que non et le ko encombré plastique. Je pense que le gouvernement congolais faut un peu trop c'était sur ma campo état plastique au bendia même les bisous. Vraiment bon mais la route mais bon servir bana boka ba sucré ya plastique. Il y a un peu ça là que non et ba qui ça sous toya insalubrité na niveau ya Kinshasa. Je pense que Bolobaki a pas ba kontiambo ka boba la biso de non faut que salubrité Kinshasa. Mais je pense que pour la salubrité Kinshasa, la solution est d'abord il y a au Kangana ba accompagner ma plastique parce que il y a un petit salité na Kinshasa. Je pense que la SNEL régie des eaux bon mais quand ça l'effort tout beau servir bande konabiso électricité na mai parce que congolais oza na katamboka ne akomi la mai à forage. Congolais oza na katamboka ne akomi la mai oyo ezobima pour des pestes maladies. Mukile salama na liloba avant Mukile salama ezaki mai. Mai wana je pense que balobara bien l'eau c'est la vie. Donc l'eau c'est la vie tout comme déjà la souka la tranche chabiso tout ça qui sur terrain le la compte si ba information de pèse sarabino ba internet là ba abonné la vie sur la libanda de partout déjà to comme la souka
Salutations là-bas au bazar. Anabiso, je profite déjà de te saluer. Toi, t'appelles garçon hollandais Mandongo, l'artiste. Salutations à toi. Je profite de te saluer. Toi, on t'appelle Jaël Matoala. Il passe à Yamima. Salutations à toi. Je ne t'oublie pas, toi on t'appelle Moukaïjou Huguette Sompe. Salutations à toi, je ne t'oublie pas. Je te salue, toi on t'appelle déjà Dr Cisco, Jill Hoffman, la mon arabino, la Bossani Yote, toi on t'appelle Chakama. Salutations à toi. Bosa vraiment ébélé, donc je profite de te saluer, toi on t'appelle déjà ingénieur Babou Kabassou, toujours derrière les images. Boza vraiment ébélé, Boza qui peut ébélé na Kolanda Rabiso, Ndeka Bolanda Rabiso, to senga Rabino Kaka Eloko Moko Ezalaka que non, beau s'abonner, beau liker, beau partager, pe beau Tchaba commentaire Nabino. Déjà c'était votre humble serviteur Junior Gabo de la presse congolaise. On allons toujours sur terrain pour en faire Sarabino toujours l'information à la source d'Engega Topé Sarabino. Déjà tous un numéro Nabiso. Oh nous sommes pour ça joindre Nabiso. Peut-être pour la publicité, pourquoi pas pour en faire Sabiso conseil en privé. Numéro Nabiso Zali plus 243 97 0018 151 plus 243 97 0018 151 et un numéro est humble serviteur Nabino Junior Gabo de la presse pour Nako soutien Nabino na publicité Nabino vous contacter biso la chaîne Nabiso Bayoka News télévision donc comme déjà la souka Massia la Mabapangi là Nathalie je ne t'oublie pas vous avez vraiment épilé Jordan Chibanda la Bossanioté je vois directement Belinda Kachama il y a Papa Agui salutations à toi Etienne Tour et FIFA je te salue Eugène Massimo. Je te salue, Boza vraiment ébélé, puis Boza la ébélé. Nakolanda Biso, je ne t'oublie pas, dans les États-Unis, vraiment Virginie Materazzi Boukassa. Virginie Materazzi Boukassa, salutations à toi. Dans mon rappelle directement Zambota, la reine Laosan Zambota, on s'en rappelle Virginie Boukassa. Boza vraiment ébélé, dans ma bien la Touromi la Souka. Aristote Kyokola Kyokologie, na Bosaniote, Boza la toujours branché. Nakata chaîne Nabino, Bayoka News, télévision. Bye bye, ciao. Ah.